Allez, week-end est là, moi, amis téléspectateurs. Yamakanisia Baimboka. Bonne fête, il y a Papa Simo Kimbango Kiangani. Journée chômée payée en République démocratique du Congo. Chaque le 6 avril 2024, mesdames et messieurs, le Congo démocratique, Banaro Kembelawa, Zali Bongo, prophète Simo Kimbangu, l'équipe de communication plus, ces alliés déployés de partout pour la communication, exclusivité et activité Oyo. Vous allez comprendre que Bissot Tozali na devoir ya ko servir bino ami le spectateur ya ngonde ko Moïse Mbouya na Lombangu pour le compte ya Makanisia Baimboka. Nous sommes en direct ya communication plus télévision du chef télévision ya peuple congolais de Toko solama solo ebele ami le spectateur na biki bate belé bobimité en ce moment vous ayina ba ndako na bino na ba terrasse botika télécommande na bino parce que masolo eza ko beta mawa lelo trois sujets autour ya Makanisia Baimboka. Toko solo la nini toko sola mai matali. Sortie médiatique, il y a moi Namboka Augustin Kabouya. Vous avez sortie médiatique, na epesa ki ba utilisation, moi ebele epeta ki epesa ki ba palpite, moi ebele epeta ki ba réaction, moi ebele na ba politique parce que Augustin Kabouya beta ki ba révélation au basus walwaki et ali lokuta mais autour de cette émission toko décortiquer parce que longo na ba FRDC. Longo na ba FRDC Moïse Mwabenga bango ba rebelle de la République. Moko na bango azwami. Moko na bango azami tout à l'heure à Torola Sabinoye parce que ba service na biso zayi ko sala mosala. Torobet ali solo zayi ko lobela ba tante nini population azozele pa ya maman j'ai dit Tontoluka. Maman j'ai dit Toluka ndeko Moïse Mbalobaki awa yo koti na primature. Émission nyonso j'ai dit Toluka ko ratete. Photo ya rato ebisaka bino ninga zokende. Et puis na 100 jours na e nenge bango bazalaka côté na bango ba sala l'évaluation. Ngape na roya na évaluation maman. Na ko compter déjà depuis le premier avril azwa ki nomination na été ok déjà comme na 6 jours lelo Moïse Mouipa comme le rôle ndeko Nico Fay Torobeta masolo la ville à Kinshasa kado moko pona Daniel Bumba na edi yele to ezali combat ba ko kene ba ko mériter ba ko zala pe ba gagner ticket de l'union sacrée ezali trois thématiques na biso mais rapidement amis téléspectateurs quelques informations pour que to présenter bino ba invité ba rota la biso samedi yalelo maman Adel Kainda Maïna Azali Bongo Mineta ya portefeuille Mineta sortant parce que le gouvernement Ekobima Ezali na service discrétionnel ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo il y a qu'on mémoriser toko zongisa ko maîtriser ko maintenir voilà Maman Adel Kaina na ministère wana toko pesa esika mosusu na ebisa kibino que décision ekozwa manakati ya seni na cour na assemblée nationale na kozonga na lombango pesa nga photo ya ba député ba valida ki ba mandat na bango zaki lobby na kati ya ba député bazalaki lobby na assemblée nationale elle était présente Maman Adel Kainda Maïna le pasteur Van Walesa Kabundu Walesa Azalaki Penabiso wana l'honorable Van Walesa Adel Kainda Azalaki wana autour de cette échange à ce pela gipe ko pesa moi mona e moke boko kango tout à l'heure autour de cette émission Makanisia Baimbo ko tala ndenge ba collègue na e député ministre ba susu wana ki na sengo ya komona ya mangaki bango pendant longtemps parce que moi ba erreur matériel les alaki na kati ya cour constitutionnelle elle est très à l'aise ya kozala na kati ya siège na na kati ya assemblée nationale et rassurez-vous que parlement oyo kozala na ba tête lokola ba Adel Kainda Maïna kozala ba débat moko démocratique et ba ministre o ba kozala wana balikeke Adel Kainda Robiki Sabangote. Très bien. Élection na Masimanimba. Yakoma. Élection au Babengi ya ba députés provinciaux. Ils allaient repousser Bongo. Communiqué Sénazotal Sabiso le 12 juillet 2024. Bande konyo so Masimanimba Yakoma au Bozaï na posa. Yakopona pe balobeli na bino. Bo retenir que le 12 juillet nde boko yeba na kosala pe. Élection na bino na coin wana tolobi ke Papa Simo Kimbangu bako célébrer lelo o ezali anniversaire topé disparition na na kati ya ekolo Congo démocratique na maimanso asila kosala AFDCA ya mwana mboka Modeste Bati Lukwebo ezali na communiqué moko wana voilà déclaration politique na bango ezali wana boko tala comment est-ce que ba député provinciaux alingomba politique oyo ba pesi confiance soutien na bango total na équipe ya Daniel Bumba et puis Eddie Yele. Plus question à débat AFDC Yangwana Bulukaka Mukanda, Yewana lobby déjà ba député provincial na Enyonso, signé par Modeste Bati Lukwebo. Très bien. Ndeko Augustin Kabouya. Tobengaye prophète, machine politique ou bien ndenge batebele bazako lobake ba sortie médiatique na ezai ko raté. Mais lelo Moïse Mbouya na kopesa félicitations parce que fungola ki même ba service misu à travers sortie médiatique na yo pesa nga FARDC. Ba FARDC ba service habilité o esali mosala na bango longonia na kozwa rebelle oyo
azali conseiller politique. Il y a rebelle Moussou Sunanga. Bien qu'il y rebelle parce qu'il azali chef à rebelle. Il y a rebelle Moussou Sunanga. Ndeko azwami kombo na ye. Ndeko comme on a dit moi compliqué. Ndeko Eric Nkumba. Voilà. Ba Nkumba ba rebelle zaka moi pas Eric Nkumba. Azali bongo moko ba conseiller politique stratégique ya Ndeko Nanga. Bongo mo na forme na bango ndenge zalaka. Bato bazolinga ba diriger biso lobi. Ye wana na rebelle Moussou Sunanga. Wana ko pesa ba plan. Ye wana ba service etche maboko. Merci na ba service na biso, merci na ba FRDC, merci na Augustin Kabuya pona ko lamusa. Mais boye ba ke ba kombo ebele etangami. Lelo na kotanga na nga ngote. Lelo zo zelanga na tanga, mais boye ba de ke tozo tanga oso tene ba plateforme na nga. Na tangi ba kombo na bango déjà. Mais na télé na chena nous na se parce que faut komela mai. Landanga lendi okoka ba kombo na bango bazawa. Bango nyoso baza libanda ya Congo. Ba kombo na bango etangami. Augustin Kabuya, merci na ba révélation. Jantiningo Bilambaka, ezali sous Moïse Mbouité. Lobby Bolanda qui binomoko en direct ya communication plus. C'est faux et archi faux ba kinois bango moko. Ba kondi mata mokete que Jantiningo Bilambaka azali meilleur gouverneur na bao baleka. Ba lobby au contraire, azainde kutu moto ya soni na ba gouverneur baleka. Moïse Mbouité ba kinois. Le lobo Bolanda rediffusion nango. Je pense que c'est ça autour de 14h 15h beaucoup ka ndenge ba kinois bango mo balobaki. Très bien. Sur ce plateau, nous avons des codes de père et de mère. Antoine Ouaikotanabiso pour le compte, il y a Union Sacrée et puis parti politique, Ligue des serviteurs. Il y a les candidats malheureux, il y a l'élection, il y a 2023, des coaching qui pouloulou. Tu peux suivre un témoin Antoine de père et de mère. Merci, napesi yopembote, napesi bakongomani nyonso mbote, napesi bana nyonso ya kibangiste o bazaku fete. Fête ya papa Nabiso ya Bunda et Tumba na kati ya mboko mutu nyonso akoki koboya yango te papa Simon Kimbangu. Très bien. Et na bakongomano nyonso bakroaka pe na lit na ye même biso tozaka bakibangiste te na pesi bango mbote et na pesi na tata mokonzi kumu ya ekolo on a benga Félix Sekedi Fachimu ki grand prêtre. Très bien. Président ya Mate Fayulu, président ya Joseph Kabila, président ya Nanga, président ya Moïse Katumbi, président ya Kubangila, pe président Nanga, pe président ya honorable Ntingi Pululu. Très bien. Na PCP Mbote Bisika Zali et na PC honorable Ntingi Pululu cerveau pichu la sagesse nationale de l'Union sacrée na PC Mbote. Merci. Ndeko na moi biscuit nangai. Na lombango s'il vous plaît. Na ko adresser directement na chef de l'État qui na kati ya commune nanga ya Kinshasa. Tension ezali ya grave. Na commune ya Kinshasa. Tension ezali ya nini lisusu? Tension ezali ya nini? Tozalaka na lupangu moko ya bane 60. Très bien. Lupangu wana ezalaka ya l'État. Ndenge lupangu ezalaka ya l'État. Batiaka chef quartier na bureau ya la police qui vanda kawana des années. Lelo tolali tolamuki tomoni mutu moko bazobenga ye Njolu. Lupangu wana na ebi avenue moko za Njolu eza pe na komina Kinshasa to Barumbu na ebi avenue moko to quartier wana très bien. Wana mutu moko bazobenga ye basalaka bakite benga ye Memble Njolu. Na côté ya Kabambara na Kabambara nini de l'école. Ndako wana eza et puis Njolu na tongo la muki alobi lupangu wana asomba yango. Alors que ça lupangu ya l'État. Na asombi yango na maboko ya nani? Très bien. Asombi yango pa ya nani? Et puis de tango aye kaka ye Njolu wana aye kotonga nini comment bureau aye kotia ni conteneur. Très bien. Aye kotia conteneur moko wana po alongola la police baza na kati ya bureau. Atia bango na conteneur sans cause autorisation même ya bougumestre. Très bien. So tango bougumestre aye ko défendre Njolu wana akei na parquet webi ba magistrat a parquet ba interpeller bougumestre. Tango ba interpeller bougumestre ba infraction ni ba interpeller bougumestre intimidation ya Njolu. Mais bougumestre aye bisi banga lobi monsieur ngai mutu naza autorité municipale mutu akoki koya koti ya conteneur parce que zali na droit prérogatif na ye qui avant o ériger loko il faut informer bougumestre. Très bien. Mutu aye ko ériger batol alongola la police na bureau ya l'État atia bango esika sombaki to ebite et puis to atekela ki to ebite et puis ba magistrat o ya TGI Gombe ba ebisi bougumestre balobi kotia lisusu maboko na place wana te nasa ko luka kombo ya ba magistrat wana. Très bien. Mais bazali na TGI Gombe na TGI Gombe. Très bien. Bana ko luka ba kombo na bango na koya ko citer bango. Merci. Toza ko senga na président de la République. Merci mon Congo. Ozui ba mapangu tu ya l'État. Ozui est compétent o ya ministre ya transport mbokos. Asomba lupangu ya l'État kana kati ya commune ya Kinshasa na dima numéro 100. Et compétent mbokoso. Mbongo o ya zwaka ya ba moto. Nde aye ko sombela yango lupangu ya l'État na dima 100. Merci. Ko naza ko yebisa ke population ba ke kuna
tension ezalaki ya kosala te babuki container wana a complicité na la police na biso ya commune ya Kinshasa. Na kati ya commune ya Kinshasa tozana 3 majors. Allez-y. Tozana 3 majors. Toso mona wapi na maison communale moko ba major bako matina ba souciat major na souciat. Très bien. Souciat OK kokuta tina major. Mais na maison communale tozana 2 majors. Na maison communale tozana 2 majors. Alors que jamais totikala kokuta na maison communale moko bozana 2 majors. Très bien. Il faut beaucoup ta major moko. Merci pour la dénonciation des collègues. Soit nani Antoine pardon. Soit capitaine, yango toza kosenga na général ni soki ni balimba soit na ministre intérieur. Ba meka kotana na commune ya Kinshasa. Ba major bakoza na ba société te. Merci beaucoup pour la dénonciation ana. Na biscuit na yo, je crois qu'il a retiré peu moins 1 minute biscuit ça l'a connu ça l'a in 30 secondes. Ndeko de père et de mère asisi makanisi na yena lobisa sikoyo ndeko kubangira wazali kongomani mbote na weekend maramu. Merci beaucoup mopanzi sangu Moïse Mbouyi molobeli ba imboka mbote pa na yo mbote pa ya Antoine mbote pa équipe technique nyonso ya communication plus et puis à son patron. Très bien. Et na pesi bino mbote pona musala marambo ko sala vraiment longo nya pona yango. Merci na pesi bana matete ba oyo ba soutenir les pères Kubangila ba diaspora bana ya mwamba nyonso. Très bien. Na pesi ba mbote et puis honorable Katasi la victime de l'état de droit. Oltangi awa ba uti ko valider ba mandat na assemblée provinciale assemblée nationale très bien. Il y a Congo plutôt mais voilà il y a une victime de l'état de droit à la personne de l'honorable Katasi. Voilà ce qu'a été. L'arrêt de la Cour a validé l'élection de l'honorable Katasi à la Kennedy du regroupement AB50 qui a obtenu 4077 voix sur une liste qui a atteint 9150 voix au profit de M. Kapenda Kabundi Van qui a obtenu 1996 voix du regroupement politique DIPRO dont la liste a obtenu 5764 voix dans la circonscription de Lukunga alors que les regroupements politiques DIPRO à travers ces requêtes enrôlés sous les RC 1303 n'avaient pas attaqué les regroupements AB50. Très bien. Chers frères, moi je pense que notre président de la République, il y a Félix Tshisekedi, le fils biologique de mon père politique, Yemoko aloba qui les erreurs du passé. Et mais j'ai comme l'impression que na kati ya magistrature, ba erreur du passé ezali ko déméré. Ça c'est grave. Très bien. Cher Mbouyi, comment expliquer l'honorable Kennedy Katasi n'a pas été attaqué par M. Van Kabundi. Très bien. Mais na requête na arrêt ya cour constitutionnelle, la cour invalide l'honorable Katasi Kiala en faveur de Van Walesa. Or, M. Van Walesa, dans sa requête, il a attaqué le candidat du regroupement A3A et le candidat du regroupement AMSC. Mais comment expliquer? Par quelle magie Bokoki Kolongwa honorable Kennedy Katasi pour voter honorable monsieur Van Walesa. Très bien. Nous avons cru que non, c'était une erreur matérielle. C'est pourquoi nous exigeons et demandons au pasteur Kamuleta, qui est un serviteur de Dieu. Très bien. Je n'aimerais pas ici remettre en cause casquette na ye ya Moussali Nanzambe. On a toujours dit la justice élève une nation. Très bien. Et la justice ne peut pas être dure pour les faibles et allégée pour les forts. L'honorable. Qui est fort selon vous? Qui est fort? Van Walesa. Il est fort en quoi? Merci. La musique, Van Walesa. Ce n'est pas Ce n'est pas son papa ou Azali candidat. Non, il bénéficie de l'effet de son père. Pourquoi? Qui vous dit ça? Qui vous dit ça? Je te dis parce que vous avez des preuves que son père lui a accompagné le soutien. C'est quoi la preuve? C'est quoi la preuve? Kabound Walesa serait le président d'une organisation de pasteurs dont M. Kamuleta fait partir. Alors, nous voulons à ce que les pasteurs Kamuleta nous jugent le contraire.
C'était une erreur matérielle parce que mais c'est vous comme avant Walesa n'était pas en contentieux électoral. Très bien. Na honorable Kennedy Katasi. Très bien. Vraiment bana ya kaluka tilelo bana ya kalebosa ko ya coup constitutionnel. Très bien. Ce que to bibi pe OK okomona bana kaluka Très bien. bana Kimbwala Très bien. ya Sangamamba et consort. Merci. Vraiment tous allez exhorter et tous allez exiger au même moment la Cour constitutionnelle pour que aille bana ko remettre honorable Kennedy Katasi qui a là. Très bien. Et nous demandons au président de la République de pouvoir réellement foutre le nez dans ces dossiers pour que corruption et les catés et Moutou Oyazo qui va voir qui est le vrai représentant de la population. Très bien, Ndeko Kubangira. Merci Nabiscuit Ndeko Kubangira. J'ai lancé un appel à mes téléspectateurs. Na bureau, à ta communication, il y a pasteur Kamouleta. Président de la Cour constitutionnelle, oui, commis la réclamation, mais ça, tout cas, on a sujet, moi. Et je vais faire cet effort-là, amis téléspectateurs. Je vais faire l'effort. Il y a beaucoup de Van, voilà ça. Donc, on a déjà Pessikuna, validation. Ah, on a lobby, n'y a pas lobby. Donc, on n'est pas tout honorable. Nani Oya, Takaki, na cour. Pays Abimaki, na liste. Très bien. Les alliés dossiers, on a promis Rabino. Week-end, il y a Lelo, il y a lobby dimanche. Si tu as la ligne, tu as une suite pour que tu aies manso. Va nous aller. Na ebele bazo banga ko lobana caméra. Ebele na lobby ete. Ebele baba na ko banga pour valider ki bango na nute. Na ko banga ko sala interview na de kombui cour abwa kisi. Cour ye wana ba valider ba mandat na bango sikawa esengeli to yoka ba penser na bango pe mission ba ko sala la peuple. To continue la thématique na biso liboso. Augustin Kabouya, prophète politique en République démocratique du Congo à travers ba révélation ça là qui na biswa dimanche les kaki na matinée politique na e to Augustin Kabouya les aki nango sorti médiatique raté thématique na biswa liboso to na thématique pourquoi parce que na ba révélation au Kabouya Salaki le secrétaire de l'UDPS ndé la Moussa qui peut ba service ba activer les sous makasi Moussa na bango pe ba dongolomi sur la République bazwami ba kombo ebelende ko Kabouya tangaki misusu pe bazali na o bazui ateki diske na bango nyonso yango bazali banda ya mboka na ba photo na bango na zanango mais na yebisi bino ke lelo bo souffrir lundi mardi bozala wana na ko chela bino ba photo na bango to ali na état de droit bato azonyo ko la res publique asengeli ko bimisa bango na poisa nazo yusuka na ndeko Kubangira. Vous avez 5 minutes. Augustin Kabouya au critica qui awa un homme d'état machin ba secret d'état monsieur ko ya ko lobate sikawa Augustin Kabouya a raison. 5 minutes. Merci. Je salue Fleury Beya qui nous suit à partir de la maison. C'est Fleury Beya Mbokenayo. Et puis, nous avons ceux qui ont interviewé Honorable Van Walesa. Oui, après ça, il y a une requête. Pour nous, il y a une requête. Il y a Takaki Batnako. Très bien. Parce que il y a des débats contradictoires. Merci. Cher Moïse, avant de répondre à la question, je vais faire un recadrage. Vous savez, j'ai comme l'impression que moni bakuya batu bazana Mobutu na Laurent Désiré Kabila na président Joseph Kabila tilelo balingi ba mema bulu yeki. Très bien. Et ça na garçon moko kombo na ye Blanchard Dikambi. Azala ki journaliste moko kuya moni ba bazana ta avec une activité ya ba caméra na ye. C'est monsieur Mbosso Azuye a comme si Charcom. Mais ce message, je te dis, à lobby ba insanité au nom d'une femme légitime. Madame Régine, Nazana dossier Madame Régine. Très bien. Non, honorable Jonathan. Mon cher frère. Moi, je pense que dès qu'on a vu ce Christian Bossembe. Très bien. Et ba organisation féminine, il faudrait que ba télé ba sanctionner garçon wana. Comment expliquer c'est pas un garçon, madame, monsieur. Non, c'est un garçon. Père de famille précis. Non, c'est un garçon. Comment un garçon peut se permettre à balancer la nudité d'une femme légitime dans la place publique? Très bien. Et plus grave encore, à l'obé que à côté d'un bateau, Jonathan Belusouka, mes chers frères. Mais justice ou est quand pour un faux bruit. Bako quand un garçon on a été. Plus grave encore, à l'obé. Tout ce que Jonathan a acheté pendant 10 ans, il est à son bien. Une année, très bien. Mais ça, c'est grave. Très bien. Donc, enrichissement illicite. Donc, un Charcom, il y a Mbosso. Alors, conseiller communication de Combo. Voilà, conseiller de Comboso. À ce moment-là, on a ma campagne. Très bien. Na Kitambo, na Mongafula, Bamituka, na une année. Donc, IGF.
Ba révélation yangoyo. Ce qui opposition. Bon, mais yé moko à lobby. Donc à s'enrichir na une année. Oyo kutu Moïse Mouessala mama Adel azu yangote. Même pas tu vas na présidence. Oui, on a peuplé. On a télévision. On a présidence. C'est ebelé. Baso m'a pas au modèle wanate. Très bien. Mais comment un petit chargé à communication? C'est un monsieur, nazo pékin sur la télévision. Il est petit en esprit. Parce que oui, il a la petite d'esprit. Donc d'abord à ta français je ne sais pas est-ce que réellement il est journaliste. Est-ce que c'est réellement aussi ces messieurs là? Non, c'est lui parce que pour ngana pe na audio na yo ki nazo bazotanga kombo ka yaye. Est-ce que ali yemoko? Très bien. Yemoko lobi ngo atangi na kombo na ye. Très bien. Alobi ngai Blanchard Dikam na tangi na kombo ki ne go funda. Très bien. Mboso protéger nga. Très bien. Donc mboso azo boko na ba impoli. Ezana moko afinga ka madame Amari Age Mouchebe quoi? Afinga professeur Batilu Kwebo, afinga Martin Fayoulou, afinga Susunaye Dajante Belusuka. Merci. Et lelo un autre atala kuya mboso. Très bien. Qui insulte une dame vraiment. Mais c'est Christa Bosembe. Si ce monsieur n'est pas sanctionné, je dirais que c'est ça et ça pour l'opposant. Merci. Très bien. Je crois que Tikana Baksa Maloba Mouké. Très bien. Je crois que ce dossier, amis téléspectateurs, na salaki ango déjà mokolo ya jeudi ou vendredi. Bon mona ki na déclaration na ngai on a tindaki équipe ya ba mama o bazalaki ba mama ABC. Ndenge ba ndeko senga pe justice na biso ya telema parce que ba mama baza en danger. Et puis salama ki na mois de la femme. Na lobaki ya na lobi nga na zalaka na système ya oyokiawa na la saki invitation. Pe komela ki ndeko Blanchard. Voilà, il conseiller en communication en décomboso. Nga na justice te. Mais soki loko bimi na kati ya toile na kati ya réseau et sengeli koya na lombangu soki ali lokuta tu ali vérité pour anini ba audio na bimaki. Mais jusqu'à présent nazuna nous réponse te. Mais boye ba ke semaine prochaine Moïse Mouarozana ba mama wana. Awa. Tokoloba nyoso sans tabou. 2 minutes Augustin Kabouya. Merci. Cher Moïse, Oyebi Augustin Kabouya doit faire la part des choses. Il doit comprendre qu'il n'est plus membre du Parlement debout. A comme secrétaire général. Et il a le droit de réserve de Makamba Koloba. Augustin Kabouya a Yebisi Bisso. D'abord, la première gravissime propos à lobby. Très bien. Que l'ancien président de la République entretenait des relations avec les M23. Mais ce qui Augustin Kabouya a yebaki réellement que l'ancien président a abandonné pour entretenir des relations na M23. Pourquoi pendant tout ce temps, il n'a pas saisi la justice, soit il n'a pas fait les dénonciations. La deuxième des choses, Augustin Kabouya acquise nos services de renseignement. Acquise comment ça? La DGM, la NER, Yakoloba était l'ancien président Abimaki en Katimini. Ah, cher Moïse, une personnalité comme Joseph Kabila, Akobima en Katimini, sans que ma service n'a biso, baye bate, et Abimaki nzelanini. Très bien. Donc, ce qui veut dire que ma service n'a biso yamboka, et ça a kamusalate. Et maintenant que l'ancien président serait déjà au pays, tant que Augustin Kabouya a acquis, parce que dans mon vidéo, l'ancien président a regagné le pays. Mais tant que Augustin que le président Joseph Kabila serait de mèche avec les M23, pourquoi n'avait-il pas, comme l'ancien président a regagné le pays, a porté plainte? La troisième des choses, chers frères, dans ces pays, nous avons vu quelqu'un nous dire que les M23 Bazala qui a pendant 14 mois. Mais ce qui, comment il s'appelle, l'ancien ministre il y a intérieur. L'ancien ministre Gilbert Kankonde. Très bien. Gilbert Kankonde avant a invité M23 il y a eu des contacts téléphoniques, non? Donc il était aussi en contact avec les M23. Mais pourquoi l'IDPS n'a jamais sanctionné Gilbert Kankonde? Les M23 pendant 14 mois. Et qui nous tue. Et avec qui aucun Congolais ne peut être en contact avec eux. Mais tant que qui awa, pourquoi Malamoro Bokanga qui bangote? Donc c'est que l'IDPS et Augustin Kabouya entretient des relations intimes avec les M23, mais par le fait que ils savent ce qu'ils avaient promis à M23,
balingi bato sikoyo responsabilité wana ba pesa bato cher Moïse, dans la vie nous devons nous assumer parfois. Mais tous on a na terme oui totikali nango. Mais n'est-ce pas que ba makambo ndeko Augustin Kabuya loba kina o FARDC na uchi koloba tout à l'heure et juste ko conseiller politique ya ndeko nanga. N'est-ce pas que biloko abeta ki ba dega. Et puis ndeko wana tangi ba koma ba tebele pe o. Ndeko Moïse. Très bien. Il faut éviter spectacle la politique. Très bien. On ne gère pas une nation comme ça. Toi tu penses réellement que non na étape o ba encore préjudictionnelle non en droit. Vous allez quoi attendre un bout. Asali ba révélation. Bozi ba révélation, bo bemisi na poissa. Pour battre ba kima. Vous êtes théâtre. Ça c'est la théâtralisation. Parce qu'il y a encore la phase, il y a instruction. Le dossier n'est pas encore clos. Très bien. Ceux qui sont réellement garçon wana, attengi bat oba lobby wana et qu'ils sont, il est vrai. La justice devait mener les enquêtes pour pas mettre ma barre sur bateau wana. Mais le travail c'est pas. Non. Ça les a ça la justice a clôturé na noté. Côté les maintenant ça peine de code faire. Mais tant que bazu batia on a place publique, c'est ce qu'on appelle les secrets de la défense, les secrets d'État. Très bien. Mais tant que batia on a place publique, c'est-à-dire bon alerter bateau là que bon kima. Ça c'est grave. Et la deuxième des choses, 30 secondes. Au yébi que ah on a mboka oh ba saka biso que Salomon est-ce que dans Moïse Katumbi parce qu'il peut des mèches dans M23. Bakanga Salomon no azaki na munduki et pistolet et tout balinga qui peut ba monter coup d'état. Donc lelo ce n'est plus Salomon Escadela, ce n'est plus Moïse Katumbi, mais c'est Joseph Kabila et les siens. Non mon frère. Très bien. Moi je pense que le pays a beaucoup de problèmes, entre autres l'insécurité à l'est, l'insécurité à Kinshasa. Que les pouvoirs s'organisent pour donner la paix, que les pouvoirs s'organisent très bien, pour des pères et mères. Bunagana et Massissi. Très bien. Mais les pouvoirs arrêtent avec de telles distractions. Ça c'est le folklore. Très bien. On a repris ça 7 minutes ça Orandeko. Antoine, on a fait ça qui 5 minutes mais débordement à 2 minutes. Lecture na yo na dossier na biso ya Diboso. N'est-ce pas Augustin Kabuya avait totalement raison. Yo Kindeko, ba point de vue na épée abimisi a raison ko engager mon coton acteur politique. Voilà. Merci Ndeko Moïse Katum Moïse Mbouyi Ndeko très bien tuna otuningai Ndeko Moïse il faut toyebaka na mboka oyo que tozali kaka na pays kaka République démocratique du Congo. Très bien. Koyoka pour ça micro no moi Diboso pose à l'audible pena oyoka mabia maloba Ndeko nangai le père Bangila za ko bimisa koyoka défense za ko zwa donc ngai nazo kanisaki Ndeko alalaka na telefone na Kabila Ndeko alalaka na telefone ya nani ya Nanga Ndeko alalaka na ba telefone ya bato nyonso po ayeba soki bato wana basala keloko to basala keloko te. Très bien. Parce que soki azalaka na telefone na bango te soki azalaka na entourage na bango te je pense pas que akoki kozwa ba défense lelo oyaza kozwa parce que lui il essaie quelque chose concernant via Kabila concernant via Nanga. Il y a yebi quelque chose. Vous avez déjà mon conditionnel toujours affirmé qu'il y a yebi. Parce que la défense oyaza kozwa aza conditionnel. Très bien. Il y a la défense oyaza aza ko réaffirmer ngo ke bato wana batikala jamais ko sala leloko. Bato wana baza maboko pembe. C'est-à-dire que avant na lobepa na Moïse Mbouyi boye il faut tozana équilibre ko totambola kana. Ce qui totambola kana ote moyena zo défense na ko zala te. Très bien. Po yebi ba entrer na ngai. Yebi ba entrer na ote. Na yebi ba entrer na ote. Très bien. Donc na sens wana ce qui au secrétaire général Augustin Kabuya. Augustin Kabuya azali un homme d'État. Azali secrétaire général ya parti ya monene. La IDPS parti au pouvoir. Très bien. D azali informateur. Informateur. Mission na essayer silaki. Mission na essayer silaki. Très bien. Tu sais les problèmes nyonso utaki wa. Tango ndeko Augustin Kabuya bandi ko yamba ba chef coutumier abandi ko yamba bikolo nyonso. Bandi ko yebisa ye même batu ya est kuna. Très bien. Bandi ko yebisa ye banani baza kotinda batu babomana kuna y compris même les chefs. Azagi na mission mususu me bakomi ko pesa ba information lisusu. Très bien. Bango. Batu babandi ko solola. Ba situation o eza ko leka na mboka. Très bien. Y compris ba député ya est. Babandi ko yebisa babandi ko yebisa ye soki oza komona makambo za ko leka boye. Tala mutu boya za na sima bango moko batu ya est. Tala mutu boya za na sima. Très bien. Tala mutuboye azana sima tala bozi mutuboye azana sima ya makambo wana bango yeyo. Mais Augustin Kabuya azuma lobasali nini alobi na miso ya bato nyonso poto sa nini toyoka
maintenant balobi te Augustin Kabuya za kosala chantage pona batuana. Très bien. Mais le Dieu est grand. Ndeko Barbara Nzimia le kapena katomora la place awa alobi Kabila zana quand rendre na ido peste ni na ndeko Kabuya Kabila bima wa lokola motonyo sona badwana voilà. Très bien. Nzamba za munene. Baye ko kanga proche ya nanga. Tellement Nzamba za la côté ya. Ne kwa benga ngo théâtralisation, ils a théâtre. Kanga na zolo bake bango baye biloko wana. Très bien. Soki za théâtre baye biloko wana parce que ndenge ba kongomani baza ko kufa. Ndenge ba congolais baza ko sila na este. Très bien. Ali mutako misa malobo yote. Ali mutifa côté la population. Très bien. Bakangi muto biso tout monique azalaka na connaît. Ba congolais bazoli na kutu yenda asili peine de mort wana. Comment on ngate pas. Mais ya lobé za théâtre batika muto wana za théâtre. Très bien. Mais nzambe lokola azalaka na Congo. Et permettre que ba service na biso batia ndeko wana oya za pemeni ya connaît nanga oya pesa ba instruction ya connaît nanga batie maboko. Tango babandi conditionnel toyebi lelo ba fuite ya nini na réseaux sociaux et comment so muto filmer bo misi fuite toyebi yango lelo nga na yo ndeko ba audio oya zolo ba ndeko yo asali audio nana bimisi yango ndeko wana babandi conditionné tango babandi conditionné abandi ko citer batu a citer Olenga Nkoyi est-ce que Olenga Nkoyi muto ya 500 oui Pas de guerre à bâtir. Ya so benga ba fanti yango nazo ebiso ke azalaka na bango pe la service pe ko ipe ko yeba ko ipe ko benga sa pe kubangila batu na ye eza ba fanti ndenge parce que yaza na vraie version. Très bien. Yaza na version ya bien ba koki ko interpeller batu na ye bon lokola biso to sala oko ndimate na o ndeko akoloba yoza na o ya solo pesa biso o ya solo banquette na o sa nini o men Kabila bengi. s'il vous plaît non s'il vous plaît notez ezata na ngai très bien ezata na ngai C'est important. s'il vous plaît ye ayo abaki pesa moins important s'il vous plaît ezata pas ko déranger point de vue parce que yo lobi eza ba fanti 2 minutes citer Olenga Nkoyi nous sommes en direct écoutez wana zo déranger yo kabiso toza en direct s'il vous plaît a citer Olenga Nkoyi a citer Lumbaya a citer azalaki ancien DG ya Ojefrem a citer Joseph Kabila a citer bato nyonso tout bazali na simaya Corneille Nanga. Très bien. Siko ndeko lokola lobi ke za lokuta il faut siko yeba ko démontrer biso comment est-ce que Corneille Nanga aza na connexion na bato wana te comment est-ce que bato wana baza ko soutenir Corneille Nanga te par rapport ya ba élément oye azali na yango. Très bien. Parce que ngai si na loba na mboka oyo take Kabila za libre. Très bien. Tango Moïse Katumbi aza libre est wana ko tikala jamais ko zwa kimia est ko zwa kimia te jamais jamais ko tikala ko zwa kimia te. Très pourquoi Joseph Kabila koti na mboko na mandoki Joseph Kabila koti na mboko na mandoki. Très bien. Joseph Kabila tanga tiki pouvoir a prometa ki biso nini alobi na kopesa bino le vola te mais na kopesa bino a bientôt a prometa ki biso. Très bien. Joseph Kabila et ngai koloba mingi ba tebele tam suba analyser yango na bopete oui ba analyser yango na bopete. Très bien. Toyebi lelo condition Joseph Kabila côté na pouvoir toyebi lelo relation nini Joseph Kabila azalaki na ba M23 parce que anomaki bango même na kati ya ba institution. Très bien. Ya mboka na biso lelo tango Félix Tshisekedi aye écarté M23 tout na ba institution ya mboka na biso et ils sont en contact avec Joseph Kabila pour ya koyebisa yeke o moninga na zalaki na bino bien. Très bien. Au moins lelo ndenge bokomi Joseph Kabila kobima na ye ndenge balobi makambo ya DGM ndeko DGM atelemaka na balie oyo ezali fiable oyo ezali pe sérieux. Très bien. Une minute. DGM atelemaka na balie ya ba nyamu te. Très bien. Na kopesa exemple moko tango nani komo na nani ministre ya enseignement ministre enseignement nani ndeko Tony Mwaba te bakanga ye na Brazza ndeko Willy Bakonga bakanga ki ye aleka nzela nini. Très bien. Aleka nzela nini c'est-à-dire que déjà mazali na ba porte eza officiel. Très bien. Kabila abimaka na ba porte oyo oya Lumbashi basalela banzela na bango banyamunya malumbashi basalela e et puis na koyoka ke Kabila zonga ki Lumbashi te Kabila za Lumbashi te toujours mensonge ndeko alobia bazongi na mboka na ye na eza image ya kala o bango batambola nango soki Kabila zonga ki na mboka oyo. Très bien. DG malinga ibisa biso rapport voilà parce que zali likambo esimbi eta. Merci.
Joseph Kabila zali mutu mukete ndenge oyaza komona que Joseph Kabila akosala déplacement boya zongi luka sumbale sa koti et DG masali biso rapporté parce que ali eloko ye touchaki Congo mobimba voilà soki batindi la ki image ndenge balobi ke bazolanda ye batindi les vidéos wana ata la vidéo amona que vidéo neza ya kala. Très bien, merci Nandeko Antoine. Très bien. 30 secondes Augustin Kabuya ali cible ya bangote pona koyaka ko insulter mikolonyo sur na plateau ya ba télévision parce que ceux qui basa ko sala mabe batu balobate ceux qui basa ko soutenir M23 batu balobate oyazali na ba information ya solo concernant M23 je crois que to le kana ba média nyonso ba interpeller biso ba ebisa yo zo ki makanisho wapi yo zalaki nango wapi poto yo ko bana ko critiquer te nyonso il faut to critiquer non. Très bien. Merci, amis téléspectateurs. On va bloquer ces dossiers. L'émission est là, s'il vous plaît. On attend l'antenne. On va boucler pour changer sa pite. Mais laissez-moi vous dire, amis téléspectateurs, dossier le Kamweta li ba rebelle. Bisope ba oyo to ba cible. Ya ba rebelle au bakei. Soki bolanda maloba na peuple. Boye bien mission moko na sala kia. Ba jeune ba uta ko katsa sika. Na laka ki na jeune moko azo accélérer mikolo na téléphone. Jeune rebelle. Nana kombo na yebinga be bien. S'il vous plaît. Naza en télévision. Ngamonde na yebi dossier na rokende. Elenge wana yebi ndeko Moïse mbuyi bien. O ba yebi parcours nanga banda ko mona nga pe pene na ndeko wana. Koyaka ko sala ka yeba interview. Je rappelle pona musala. Ndeko wana lelo s'est décidé à landa M23. A continuer langa biloko na bango ya ba rebelle. Y compris notre samba ba tinela gi je cite ici Fridolin Ambongo. Na tout ndeko wana esaki na ko beta ngona télé. O continue la ngonga ipona sana ngonini na ba position na bango ba IFC soki nini na IFC na posta na ngote kende ko chango na ba groupe na ba média na bino bo communiquer. Ce monsieur là me dit ceci soki na besoin d'exil to besoin ya kocha point final na vie na ngati na ko bana za na télévision. C'est à moi de choisir. Ezo matanga na tanga komo na bato bazaka entourage na nga ba yebi déjà ezaya nani ndeko Moïse ngwaza ko lobela. Messieurs rebelles, je vous mets en garde. Moïse Nguya sala musala na yo on a tendance te. Ndena ebisa ki otango bozala ki na pouvoir. Ndena banda koya, ndenge pe nazali tango pouvoir eza. Moïse Nguya par profession azaka pe na ba opinion na ye. Soki numéro 1 continue lisusu. Na oya na obisana photo na ye na kombo na ye. Très bien. Je pense que ba service na ezola na ngai pe et comme c'est la rebelle wana message. Boye bien très bien. Ndeko Kubangira, tu changes le chapitre, tu mets ta liste solo à Villa Kinshasa. Très bien, tu es Villa Kinshasa. Cadeau, passe à nord pour l'équipe, il y a Daniel Bumba et Diyele, to méritocratie, na nenge masolo ezako kende parce que nazo monate changement à dernière minute c'est quoi ah ouais belé ba on est quoi na plateau à télévision de Oka Songo pe wana katani na course. Bon, msu balobi que ba candidat ba msu ba Melami Yande Kimbuta pe boyebi à l'époque ezala karaboué mingi ba élection ba gouverneur ba o bazala na succès mingi ba ngondi balelaka. Est-ce que Daniel Bumba mérite ville province ya Kinshasa tu ezalika cadeau union sacrée ko pesa na bango 5 minutes ndeko Kubangira. Merci cher Moïse. La seule différence entre Ngai et Antoine. Moi je parle pays, j'analyse pays. Très bien. Et ils analysent pour avoir des postes demain. C'est la seule différence. Moi, je n'ai pas besoin de persuader Moutou pour avoir un poste. Mais je veux défendre l'intégrité territoriale de mon pays. Je n'ai que Congo comme pays. Très bien. Je n'ai qu'un seul passeport. Cher Moïse, au moment où service en air de Miap et Kabouya, c'est l'argent de mon pays. Très bien. Et si on ne peut pas battre au Congo, Nangaï na ya fait au Kabalambon ndenge moko. Nous sommes tous les héritiers. Nous sommes égaux. Non, nous sommes égaux. Nous sommes tous les... Parce que la Constitution nous dit tous Congolais sont égaux devant la loi. Très bien. Il y a Félix est un Congolais, moi je suis Congolais, donc nous sommes égaux. Très bien. J'aimerais dire Antoine, la DEMIAP n'a nullement les droits de se justifier. Très bien. Ce qui est Kangi Moutou. Est-ce qu'il y a des Kendeko Obakanga, ça fait aujourd'hui 2 ou 3 mois? C'est pour votre information, parce qu'ils sont en Tanzanie. Mais pourquoi seulement après ma révélation à Kabouya, des miens payés pour laver Kabouya, et il a compris que et c'est là qui m'a force allégation, mon frère. Passé à Saïba, à Yébité, à Saïba Makala, non, na dossier 100 jours. Vous voyez, non? Allez-y. Abimaka Ndengeni, na Abimisakae.
Biso position. Lelo discours est changé. Et l'ongwe Rwanda. Et comme Kabila. Na olengankoi. Oh, batazana kisa awa. Mais mon frère, avant de bimisa ba Congo ya batu oyo batangi na média, ba interpellera batu wana. C'est comme ça que la justice fonctionne. Dans matière de renseignement, je ne suis pas expert. Très bien. Mais ceux qui m'ont fait des dénonciations, bon, tu as médiaté. Vous interpellez Batouana. Comme autant que ça va service en direct à télévision. Non, mais parce que. Cher frère. Les Congos n'appartiennent pas au service, les Congos appartiennent aux Congolais. Très bien. Qu'ils doivent nous laisser avec ces folklore. Et ça, pour nous tant que est-ce que ça attends une fois on t'a couper même des miap. Mais c'est les Congolais, mes frères. Parce que la aventure inutile awa. Nanga et Tshisekedi et Kabila sont tous la même personne. Banani on va pouvoir la personne de pas Tshisekedi ça nanga té. Je te dis pour qu'est-ce que Tshisekedi vient faire dans non, l'opposition, aucun opposant ni les pères, moi encore Fayoulou ou pour se pengue à cause de Mutoko la nanga. Moi, j'ai failli faire la crise en 2018 pour notre pouvoir. Pour les voir, c'est un abattoir de Nyango. Mais la maille, qui te sert. Pour notre pouvoir, on a pisto, les gens ont incriminé, parce que le bagage est en conseil de Nanga. Donc, quel est le taux de bataille en 2018? D'ailleurs, vous avez Kabila. Et les lots, pourquoi vous avez raison inutile? Parce que vous avez géré un bon côté. 2 minutes. Dossier Villa Kinshasa. Ah, mon cher, dossier Villa Kinshasa. Mais la maille, qui te sert. Non, et puis, on a Sénégalais. Oui, les Congo en avant-plan. Très bien. C'est pas les individus. En 2028, mon grand frère va partir, le Congo va rester. Merci. Qu'est-ce qu'il va léguer aux Congolais? Très bien. Un Congo scindé, un Congo où on parlera plus de 145 territoires, plus de 142 territoires. Et vous voulez que moi je puisse acclamer? Très bien. Et tout le monde va servir, va folklore. On les voit quand on va Congolais, comme ça va quoi ta télévision. C'est du n'importe quoi. Pas jusque là. Va servir c'est ça la flore. Non, papa, Batika. Ne quoi d'aller conseiller politique à Nanga d'aller folklore. S'il vous plaît, on est à la télévision s'il vous plaît. Baluka bat o ya cité ba kanga bango, ba bisa na raison parce que non non. Ceux qui ba kangi bango ya robeta bango na service je pense. Ceux qui ba kangi batwana ndo ya. Ba kanga bango te mais ba ko interpeller bango. Et ça musala ya justice. Je suis ton invité. Et ngape na ça. Je réponds à tes questions. Très bien. Les longs na quel parquet. Natandi komo na yo que je suis des mèches avec Moïse Mbouyi. Très bien. Ba yeni adresse à Moïse. Mais le parquet a lancé invitation. Parquet a sur les réseaux sociaux a lancé. Yo qui maté? Question à la justice. Très question bien. À ma service. Okay. 1 minute dossier à Villa Kinshasa. Mon cher frère, Villa Kinshasa. Bon, na yebité. Eza libabe, eza kolinga mboka te, tonini. Bon présenter la biso batu oyo. Quand on a derrière Bumba Boy, alors ça a rien. Quand on a komona. Mais papa, oye bien. Bon dit le futur gouverneur. Yatika union sacrée. Quand on komona. Physiquement il on à cause ça les l'autre côté. On a évité. Est-ce que l'IDPS a un problème de crème intellectuelle ou bien va ça dans encore? Comment ça? Non, va ça dans encore parce que à l'IDPS il y a encore des gens capables même de voir leur passé. Au moment Moïse, en la carte Bible, Bassi y a cause va préparer. Très bien. Daniel Bumba depuis même dans le Kunga, ata salon à caniveau à salsa nanuté. Ata salon. Ah ben il y a dans le Kunga to le bano. Ata salon à salsa nanuté. Yo zaka na le Kunga te ozaka na mwamba. Je suis à Kinshasa. Je suis à Kinshasa non. Daniel Bumba dans le Kunga, ata match à football na betisate. Mais bon, je veux comme ce gouverneur, aya osani. Peut être un programme naie, mais c'est un programme folklorique non? Tant qu'on lobby que non. Mon frère, s'il faut qu'on ait une nouvelle Kinshasa, c'est avec l'appui du gouvernement central. Très bien. N'a pas ressources propres à la Kinshasa. Je vous jure, il ne sera pas à mesure. Daniel Bumba ne sera pas à mesure. Non, il ne sera pas à mesure. Très bien. Il y avait encore des gens comme mon challenger Diaban à l'IDPS. Il y avait encore des gens peut-être qui, en fait, comme les Congo central et consort, les Yves Bunkoulou et consort, qui pouvaient faire mieux. Très bien. Comment déjà Moutana comme gouverneur à Tabani ou la Bapongi? Na réunion na ogisa ba la pongi bon bonjour à cause na réunion na biso opposé tout ça la marche c'est à cause de la niveau nimba parce que deuxième mandat ils a turbulence en charge pas de retirer ya festanté donc ba marche et cause de la cosa la il est là dans la confession religieuse dans la muta ko travailler au forum non mais papa très bien wa pesika ko la pongi dans la batnios ko ba confession religieuse ko ta ka le bangono so wana très bien on a noté ba na bilongi moko boye ba za ka ba liste hein
Ah, même pas. Tika Moussi, dans la télévision, s'il vous plaît. Nabi, Nako batela yo, Tika. Nako batela yo. Ba confession religieuse, oyo. T'as même pas ça. Ba dialolis. What moi c'est Mbongo wana. Vous pasteur Eric Senga. Ah, pour na yo parler à Mbongo na. Non, cher Moïse. Et comment ça s'appelle? Messieurs, comment ça va combien de confessions religieuses dans notre pays? On en a combien? Non, il y en a 6, 7 plutôt. Il y a 7. Il y a cette confession religieuse. Mais je te dis que non, les seules confessions religieuses dans notre pays qui est sérieuse et qui est restée droit dans ses bottes, c'est l'église catholique et le SCC. Mais on y aura donné les sinon, alors Baganin, Nanga, Bangone va fabriquer. Merci. Pasteur, Mukuna. Merci. Aussi ici déjà militage. Donc Bangone, donc Nanga zaki même pas ya SCC. Très bien. Bangone ba zombongo ba fabriquer. Merci. Merci. Donc moi je pense que Kinshasa mérite mieux. Très bien. Je pense que Edi Iyeli ayant compris ba courage parce qu'il est député. Ça fait 5 ans déjà. Il pouvait bien faire des choses. Mais le mal, c'est que Tike Oyobati est lié. Oyebi, le vice-gouverneur, lui, c'est l'administration. C'est le gouverneur qui donne l'impulsion. Très bien, ça c'est vrai. Les programmes, c'est les programmes. Il est vrai, c'est les programmes de l'équipe. Mais c'est le gouverneur qui est à la tête. Alors, le mal, c'est que aussi, Kinshasa et Gosasuna n'a point pour l'anime. Famille Union Sacrée. Bango na bango. Aucun opposant. Donc tout ce qui va se faire là-bas, t'as tout le monde va se rebiffé. Bachaki candidat na bango, secrétaire général, vice-gouverneur, même balamoko va se rebiffer, balobi va soutenir. Ça veut dire qu'il n'y aura aucune motion, il n'y aura aucun contrôle. Yolinga qui va député va télé mais là déjà dans elle. Mais non, oyez bien, vous pouvez être tous d'une même famille politique. Mais il faut équilibrer la pensée. C'est qu'à démocratie, à union sacrée. Vous allez monter à union sacrée. N'appelle-si Maloba. Très bien. Vous allez monter à union sacrée. Très bien. Non, non, Congolais. Merci. Le Congo n'appartient pas à l'union sacrée. Merci. Le Congo appartient. Mais ce que ça Makambaza aussi la partage à l'union sacrée qu'on débattait. Très bien. Mboka c'est Abissonio son papa. Il s'est bangoté. Merci. Le Congo appartient à 100 millions de Congolais. Très bien. Je pense que Kinshasa. Ba Congo ma bayo kapé de ko na kozongela yo. Zalaka na principe d'émission. Oh ça li chrono makasi. Obozonga tena Kinshasa étant le miroir de la République. Moi je pense que mettre quelqu'un, oui, Daniel Bumba intellectuellement il est intellectuel. On connaît son niveau. Mais qu'est-ce qu'il manque à Daniel Bumba? Non, non. Ce qui manque à Daniel Bumba, la capacité de tenir face à la tension, la capacité managériale. Je te jure, la capacité managériale. Il n'a pas. Vous faites allusion de quelle tension? Cher frère, au monde de Kinshasa. Kinshasa, Awa, ils allaient ville métropolitaine. Ok? Qui veut dire? Qu'il y a beaucoup de défis à relever. Les Libanais épaillent. Parce que Kinshasa, ce sont les. Il y a mon attention. Papa, les Indo-Pakistanais. Est-ce que vous avez pas autant appris un programme à Daniel? Mon cher. Non, n'a pas de programme. N'a pas de programme à Daniel Bumba. Au moins, ceux qui Congo, au moins ceux qui Congo. Et comme on a pour le programme, mon grand frère Félix avait un très beau programme. Où en sommes-nous? Merci. Ndeko Antoine, vu la Kinshasa. Si vous rebondir na o ndeko pa lobby, vous avez une attente antenne na yo. Na baki c'est le toujours à minutes, azo de bordaka. 6 minutes. Merci. Très bien. Na lobby na ndeko na kubangi la lobby ngai nazo défendre pour ka nazo poste. Alors que yazo défendre pour na écolo. Très bien. Ndeko. Ngai nazo défendre pour na écolo. Parce que oyo tout aza ko sala ke aboma ba kongomani na ko condamner. Mais yo bakangi mutu ya nanga olobe za théâtre. Alors que aza kuna na bitumba bazo bunana nanga aza teke mutu soki ya libanda o figure ete kamite omoni yena nanga telemi. Pe la kisanga photo wana. Très bien. La kisanga photo wana ndeko. Na ebite tant tozo batoza na télévision. Ndeko amonaka. Très bien. Ye wana zana. O bachima population nanga bazo pesa ba instruction. Et puis bazo la pesa ba instruction. Et puis bazo monaye. Et puis ndeko na biso o ya lingi république alobi ngai nazo sala ba poste yene mutazo bundela po aloba na mutoke eza théâtre. Non, azafana ki kimia. S'il vous plaît, notez, afana ki kimia. Non, na lobby boy. Que ba service le fait ya ko citer ba combo ya oyo comment l'incriminer à Tanguy et comme il a théâtre pourquoi? Non, s'il vous plaît, tolérance. Bon continuer monopole s'il vous plaît. Non. Aux invités spécialité. Je crois que aux amis balé. Permettre de voir si ça va bien. Je crois que na tamoko na lobaka so ina leki na émission na bandaka ko réfléchir na peuple na suki saka na peuple. Donner za boy peuple ayebi ke so ka moninga to réfléchir saka na ensemble to suki saka na ensemble. Donc ayebi malobo ye alobaki. Alobi azo sala politique ya poste té. Ndeko.
politicien nyos politicien moko te ya mokili o ya sala politique sans que aluka postete. C'est ça qu'il faut dire politique. Très bien. Parce que c'est quoi l'ambition il y a politique. C'est l'art de bien gérer la cité. De bien gérer la cité. De bien gérer la cité. Et nous d'avoir des postes. Mais si ceux qui sont na postete o ko gérer cité en ndengeni. Hein? Ceux qui ont na postete o ko gérer batu ndengeni. Très bien. C'est-à-dire que azana droit aux postes alo bandeke nan ngonga naye soit na opposition te commune mais soki lelo ba belelie aya ko travailler akokende ko travailler donc ne oleka na TV ba oleka ya pambate po ba cheka ba pese poste à gérer donc kuna exact donc kuna moyen exact alobi la poste alobi elongwe Paul Kagame ekomi ba Kabila na ba Joseph Kabila tout ça elongwe makambo ya Paul Kagame non bitumba o ezali bitumba ya libanda na bitumba ya kati. Très bien. Souviens-vous na maloba ya Paul Kagame aloba bitumba oyo ba congolais bango moko ba yoka na bazana kati eza bitumba ba congolais bango moko on a Kagame yemoko. Très bien. Abi bitumba ba congolais bango moko bazana kati bango moko ba congolais ba vanda basi sa ba yoka na basi sa bitumba na bango même ba communauté internationale balobi M23 ezali Rwanda tezali rébellion. Pourquoi ba benga rébellion? Parce que ba congolais ne batu bazali na kati. Très bien. Ba congolais na baza ko alimenter ba biloko wana bango wana basai nini ba cité bango. Alors, au collège na télévision lobi za théâtre pourquoi? Très bien. Zela justice ça la musala na ye après na simarandre biso rapport yopo bandi pe ko sala musala na attaque citoyen congolais oye ba ko yebisa biso voilà ba place on na moni parce que ozali communicateur on a ba information ko zwando ko yebisa biso voilà muto azala ki pembeni ya Kabila yeyo oye azala ki pembeni ya a communiquer te pona ba entreprise te ka pona ba entreprise. Très bien. Donc il faut communiquer pona mboka na ye yebisa biso même ba élément o baza ko soutenir M23 na République démocratique du Congo. Merci. Tata oyo bakangi oyo pembeni ya nanga asa yebisi biso yaye so biso tozela kubangila yebisa biso pe o yaye. Très bien. 3 minutes. Merci. Koloba na makambo etali Kinshasa. Makambo etali Daniel Bumba. Na yoki ndeko na ngalobi Daniel Bumba tangi ba classe na ye kitoko kasi azana projet na ye kitoko mais loko ko boma ezali tension. Mais alors que mutuna na diriger te. Mutuna na diriger te okoyeba ndenge nini ka. Il y a eu déjà tension à Kinshasa lobi ba libanais alobi asi. Mboka ba diriger kango na kipomba te. Très bien. Oh aza mutu makasi akimaka mbango lokola chaleur te aéroport te mboka ba dirija kango na moto pe na makanisi. Très bien. Donc makanisi nde mutu ekosala nini ekosala ke o dirige mboka ba attention ekita si ba attention ko mata y compris même oza ko kabandi na balimbisa ngai non ils ali fingi te bandi ko ba viva ba personne avec handicap en français avec handicap ezali bokonote kasi ate onomé na place wana soki mutu na ye ekosala. Très bien. Akosala ko koyeba kosala ko tambusa. Très bien. Parce que mutu azala ka entouré na batu et puis eloko ezala ka na gestion pour eloko etambola malamu ezala ka suivi. Très bien. Soki osali ka suivi ya musala na malamu okomona ke eloko wana ekosala nini ekotambola. Alobi Daniel Bumba atikala kosala ta nini équipe moko boete abeti sata match moko a loisir Daniel Bumba zali asali sa salongo te ngana to commune moko commune ya Kinshasa bana commune ya Kinshasa ba rolanda o peso ko sa pepe bana commune ya Kinshasa ba rolanda nga ba oyo kangai soki ba kei na terrain Itaga Prince Kasavubu terrain ya basket ezalaki wana ongobila atonga wenze moko asalela yango Didier Lola anabeta basket okomona ke azana équipe ya football na terrain basket oui azana équipe ya ana terrain azana équipe na yeba ko beta wana ofsa référence na terrain basket ba opesa référence sika o distraire onde kwa koloba ko distraire ngana ofsa ba référence oyo équipe na ye ebeta Daniel Bumba azali na équipe ya judo yemo kaza judoka Daniel Bumba Daniel Bumba za judoka na club Diallo soko kei na Saint-Pierre ekolo babengi Saint-Pierre Kabamba okute équipe moko ya Diallo za wana soko lingo sa entraîner s'il vous plaît Daniel Bumba ana ceinture noire soko wana les besoins déranger ngai ozo déranger ngai bazidoka bazotala biso oui bazotala biso Daniel Bumba azana ba structure oyo eza
ba structure naie. Eza ko encadrer ba kuluna. Vous comprenez? Très bien. Asa ko encadrer ba kuluna structure wana ezali. Oya Daniel Bumba. Donc Daniel Bumba est ali député national. Très bien. Na Lukunga parmi ba 4 meilleurs élus. Daniel Bumba zali wana. Et si on a des quoi boité, oui. Voilà. Aspect intellectuel et ali. Voilà. Programme nango pe. Mais likambo attention. Likambo attention za. Mame za ba kita ko calmer. Ya on a ressources. Ya on a ressources. Ya on a ressources. Oh. Mais ça peut ça qui yangote. Tanga programme. Ya mona ebiseta musatanga gité. Tanga programme na été. Si ça la mobilisation des recettes. Il faut que na système de digitalisation. Très bien. C'est quoi? Au moins to que na ba maison communale na biso. Ce que ça posa peut-être rose dossier, na pesa kambongo na maboko. Voilà. Hein? Ce que pesa mbongo na maboko muntu ana osala nini? Muntu ana osambongo tia na libenga. Mais Daniel Bumba lobi pona ko maximiser recette ya l'état. Il faut que na système de digitalisation, c'est-à-dire ce qu'on a posa le cas na rose dossier, il faut le cas par internet. Très bien. Au pesa mbongo na yo et l'équipe na machine, to compter que mbongo boye kotaki. Très bien. To yebi montant et kotaki soki zaka $10, l'état comme on a $10. 30 secondes. Non que muto pesa na maboko, on a pesa $10 na caisse à l'état, il a pesa $5, mais pas Daniel Bumba ko zala ndengo wana te. Merci. Et pas Daniel Bumba nyoso koleka na caisse unique. Donc to na système. Ozu na Daniel Bumba, a lobby Kinshasa. Tozali na espace ya munene, côté ya Maluku. Il faut to sala bilanga Kinshasa milliers ça moko. Très bien. Vous comprenez? Très bien. Tosali bilanga, tosali biziba bambisi. Côté ba Maluku kuna Kinshasa a milé ça yemoko o bato ba kosala ni to ba kokoti sa mbongo parce que première ressource ezali moto. Kinshasa lokola zali plus de 14 millions d'habitants. Donc ceux qui vont créer ba biloko lokola bambisi bo bana côté comme on a et kokoti sa mbongo par rapport ya bato. Très bien de Antoine de père et de mère. Ba système wana no mo Daniel Bumba ko ya nini akoya ko restaurer système wana pona Kinshasa ba kosala nini et ba kotambola. Voilà. Merci. Je crois que nous sommes à la fin. Nous avons fait ça 3 minutes pour que tu banako chité na thématique na biso ya suka. Ba tante ni population ozo zele paya. Ministre ya Mboya ba mama, la première ministre de la République. Na gouvernement Félix Tshisekedi na deuxième mandat na maman Julie Toluka. Bino peuple, boyoka batu botinda ka balobeli na bino bolobaka. Mais avant na pesa yango na rappeler bino déjà casting ya semaine prochaine. Pour tous les organiser une équipe ya makanisia ba imboka to benga ba invité vai que to salaka sélection na biso déjà mokolo ya lundi to kozala na mettre Gauthier Sopambu to kozala na mettre Fabrice Pelende to kozala na mettre Eli Beni to kozala na mettre Claude Ngoma voilà mokolo ya mardi to kozala na mettre Winner Kakolongo to kozala na ndeko Eric Tswaka to kozala na mettre Basile Pongo ya UNC to kozala na monsieur Ludovic Milambo ya UDPS. Mokolo ya mercredi to kozala bongo na ndeko Mitterrand nuit to kozala bongo na maître Gaël to kozala bongo na maître Gabi to kozala bongo na ndeko Diego Kaiba to kozala bongo na ndeko Gaston Piana ACP. Mokolo ya jeudi to kozala bongo na les conseillers maire élu ya commune ya Gombe Didé Mukunda to kozala na ndeko Bruno to kozala na ndeko Cédric Benguele to kozala na ndeko Freddy Wazali président de la Ligue des jeunes à parti politique Aldec a kozala na biso. Mokolo ya vendredi et kozala bongo plateau spécial. Nalobaki yango il a confirmé l'homme de Dieu le pasteur Moïse Mbiye de nous envoyer son équipe. Équipe à Moïse Mbiye kozala vendredi oyo poto betama solo ya concert le 19 mais na stade de Martyr. To kozala na bango poto de corps moi moké na solo o etali émission za socio-politique et économique. Très bien. Pour la Moïse Mbiye malamu. Mokolo ya samedi to aussi sa bongo na ndeko Ivan Ilunga. Très bien. Alobi Moïse Mbiye ça fait beaucoup de temps na katia makanisa ba imbo kana été. Déjà, na batutu bozali na besoin au la semaine prochaine. Boyeba que plateau ezali déjà calé. Na ba invité. Nazo pesa maloba nandeko. Kubangila 3 minutes nandeko de père pour que tu banako aussi ça battante population zozelana gouvernement et maman Judith Tuluka Tsuminoa. Merci. Yambona na bandawana, il y a un tweet de Jean-Claude Katende. Jean-Claude Katende interpelle les autorités. Les principales sont faits pour être respectés. Le président de la ZADO, il y a des dossiers judiciaires où on refuse de communiquer au motif que l'instruction judiciaire est secrète. Souvent, les dossiers qui risquent d'embrasser le pouvoir. Et d'autres où on s'appresse de communiquer parce qu'on veut préparer l'opinion à des actes graves qu'on veut poser. Il s'interroge. Comment les personnalités politiques qui ne sont pas en charge du dossier judiciaire de M. Eric Nkouba étaient-elles déjà au courant de ces déclarations mettant en cause l'ancien président Kabila et en ont parlé à la presse avant la communication de la justice?
Très bien. Jean-Claude Katenenga Penamona Kiango. Voilà. Très bien. Donc, c'est-à-dire, ici, il y a un monde qui est noté, Ngaï, libre penseur. Moi, je suis tisékédiste. Très bien. Mais dès lors que mon grand frère Félix, parfois se désoriente, il y a un monde qui est noté, Nazom Sarananzela. Ce qui est dans le dossier, est dans la phase d'instruction, et dans la secret. Très bien. Pour tout un spectacle désolant. Félix Tshisekedi travaille à la justice congolaise. Non. Il est le garant des bons fonctionnements des institutions. Il faut appeler les chats à son nom. Non, j'ai dit, il est le garant des bons fonctionnements des institutions. Et très souvent, les services de renseignement dépendent directement du chef de l'État. Ça, c'est une information. Alors, nos services doivent être professionnels, qui nous épargnent et ça, c'est mon opinion. Donc, c'était juste un conseil. Très bien. Je ne peux pas jeter la discrédit sur nos services. Mais seulement que basta la moussala lo lenge et longo bani. Parce que ça n'a mbongo na yo Moïse. Je viens ici, cher Antoine, pour ton information. Au monde dans la commune, il y a presque tous les services de l'État. Services économiques qui ne dépendent pas du gouverneur de la ville. Habitat et consort. Batona ba uta kana ba ministère na bango. Et si il y a dit ministère provincial. Non. Non, s'il vous plaît, Ndeko. Allez-y. Omoni Deux minutes, hein, 2 minutes. Hormis le gouvernement central, le gouvernement provincial et consort. Il est vrai que notre gouvernement provincial est toujours des mèches dans le gouvernement central. Alors, tant Ndeko nani Bumba, alors que non digitalisation, il y a un service. Oui, on est d'accord. Mais il faudrait qu'il y ait un service où il y a les pourcentages qu'il paye à la commune et d'autres pourcentages et qu'il y a le ministère de Bango. Très bien. C'est un point. Très bien. On a les Kamouya. Attends, il y a gouvernement. Une minute. Les défis sont énormes. Presque dans tous les secteurs, cher Moïse. Allez-y. Ce qui ont été les lots, dans une peut-être dans le domaine du transport. Le transport est en faillite. Très bien. Dans le domaine, il y a infrastructure. Quant à moi, je demanderai à notre grande sœur, il y a Judith, il y a côté domaine agricole. Et c'est la priorité. Très bien. Il y a une proposition opposant. Vous ne pouvez pas proposition. Merci pour ça. Domaine agricole est la priorité. Et de deux, il y a Félix Mbala Oyo. Ministère, il y a pêche et élevage dans agriculture. Très bien. C'est le ministère. Pêche, élevage, agriculture. Pêche, élevage dans agriculture. Très bien. Vice-primature. Très bien. Pourquoi? Beaucoup qui ont un budget et bien le ministère Moussoussou. Mais ce qui est non bandi réellement dans l'agriculture et élevage. Je pense que les slogans IDPS, les progrès sociaux, et qu'on va palper du doigt. Très bien. Mais ce qui est lobby qui est noté, tout ça va pas nous servir. Et de deux, la composition du gouvernement, va épargner la parti politique. Chef à la parti politique. La parti politique. Très bien. Ba épargner biso na ba kombo auto yebi depuis Mobutu. Très bien. Na yebi que dans chaque parti politique, il y a des compétences. Moi, j'ai toujours été contre tant dans le barreau expérience. Non. L'expérience, ça s'acquiert ce qui mouta la musala. Très bien. Moïse Mbouita va outi fastique, on a une expérience. Ngana sala inandeko. Moi je fais l'ina. Tant outi ina, on a une expérience. Très bien. Mais aussi expérience pendant qu'il y a la musala du jour au lendemain, aussi expérience et le au commis mire. Très bien. Et qu'on permettre à ce que Batouana avec un vent nouveau, baye banako changer ma cambo. Très bien. Et moi je pense que il y a Félix Ilfalobaka. Il n'a pas besoin que Batouba vénéré. Mais Batou Bongi va convaincre na Moussala. Très bien. Ce qui a comme interpellé Batou. Papa, Moutako Bengo Fati Béton. Mais ce qui a aussi là, l'autre côté. Très bien. C'est-à-dire à détruire. C'est vous qui serez redevable dans les Congolais. Et surtout, il y a Félix. Tu peux tout faire. Comment ça n'a été que tu as une couleur. Vous pouvez, vous avez français. Oui. Il y a Félix. Très bien. Vous pouvez tout faire. Très bien. Mais n'oubliez pas que vous avez un nom à sauver. Très bien. Le nom du Sphinx. Très bien. Les autres qui ont sali ma bé, moi je plus moi bilou. Bango bazala on ben kipa.
Asali Mabe papa plus Mabilo on a été jour oyo ataka demso pa kende ndenge na ministère ba sepelaki ba wolo la yekutu très bien plus Mabilo yaya na ba kombo bataso na gouvernement te plus Mabilo azonga te mboso ata na ministère ata na institution azonga te pardon ya Félix très bien Lambert Mende époque si le cas ba mouyaya et si le cas c'est la biso. Attends, Moïse Mbouyoté, ministre de la communication, il fera aussi mieux. Très bien. Donc, faisons des choses que non, otika empreinte. Merci. Que na histoire na biso ba itise que dit c'est lobi baba biso ba bangate. Merci. Baloba que non, na 5 ans, à cela qui est le côté, mais na 4 ans au moins, à cela quelque chose, ça sera une très bonne chose. Merci. Et aussi, tika premier ministre. Merci. Azala réellement Premier ministre digne de son nom. Oui. Et à la Première ministre, vous êtes la Première ministre de la République et non de l'IDPS. Merci. Mais c'est Kabouya n'a aucune injonction à vous donner parce que vous gérez. Kabouya n'a pas donné des instructions, s'il vous plaît. Non. Kabouya n'a pas donné des instructions. Je connais les messieurs. On est à la télévision. Je connais les messieurs. Merci. Très bien. Je connais les messieurs. On est quoi, Antoine, s'il vous plaît? S'il y a 3 minutes, on a fini cette émission. Merci. Ndekonangai Tika. Na senga na président de la République na makambo eza koleka na Assemblée nationale parce que to moni ndeko Mboso ndeko Bahati Lukwebo ndeko Vital Kamerhe na sengi na président de la République ayeba ko choisir mutu moko. Très bien. Mais Mboso te mutu wana il faut choisir et ça point de vue na mutu wana il faut choisir Vital Kamerhe. Très bien. Je vais choisir Vital Kamerhe pourquoi parce que ce ko tali poids politique à Vital Kamerhe azana poids politique mona Mboso te azana poids politique moko na Bahati Lukwebo. Bande connaît Bayaka Babazali deuxième na force politique. Après UDPS, UNC. Il est deuxième. Il est deuxième. Donc Yazali pe mutoyo a servir pe Félix Tshisekedi. Tout monde qui même na campagne. Tant Bahati Lukwebo azui makolo ache likolo ya mesa, auze la Félix alanda kuna na est pour que nous bana campagne. Déjà Vital Kamerhe bana campagne déjà na baba Congo malgré tout babiloko akutani nango mais azosa la campagne ya Félix Tshisekedi. Tilo Félix Tshisekedi a gagné kasu. Pour récompenser les Assemblée nationale, il y a un lobaka yango. Non, non seulement qu'on récompenser. Au moins Vital Kamerhe. Vital Kamerhe doit travailler pour la République. Mais ceux qui montrent le coup la Mboso par exemple. Tala Mboso lelo, comme si na un mois, na une année, comme si moutou riche, comme si c'est ça une minute s'il vous plaît. Donc il y a apona mutu wana batika makelele bango baza kosala wana ezali makelele moko ya wenze pona kozwa mama Judith mbangu yimi mama nangai naza koloba naye il faut aye bako travailler bako sala suivi par rapport ya projet au Félix Tshisekedi a lancé. Très bien. Il y a 6 400 000 emplois. Très bien. Na koliki yanango oui na koliki yanango ça fait facile eza kutumuke par rapport à Congo. Très bien. Oui, pourquoi? Très bien. Ce qui a sali suivi, azu tout autour naye. Très bien. Batu ya malamu. Batu loko la zu batu loko la bantingi pululu. Très bien. Bantouré tout autour naye pour inviter koza azala figurante na kati ya primature. Très bien. Biso to sengi naye. Pour na koper sa valeur. Ya signature ya président de la République. Oya nomaki et surtout azali première mama oyo azui poste wana ya primature depuis Congo et Uta Congo. Très bien. Ba ko rendre ba maman nyo se reze, il faut à travailler. Très bien. À lande la suivi, ce qui a sali suivi tendenting ya sala kada banzela. Merci. Je crois que maman na akokoya. Très bien. Ce qui a ba tuloko la bantingi pululu cerveau pichu pembeni na ye. Merci. Donc ko ba ko tambola pona ba kambo kali suivi. Très bien, merci Andeko des pères et de mères. Merci Andeko Kubangila s'il vous plaît, s'il vous plaît. Merci Andeko Kubangila. Merci l'équipe technique Mobimba Bolanda Kibiso to komina suka to point final na makanisa baimboka moko mwalelo. Merci na Ndeko Bondi kuna na misapia talo. Merci na Nida, merci na Domosha, merci na Bino Banso. Pe merci na moto yambo elengo akamisa kape bilenge ebele Moïse Mbuya zoka mosolo wapi po cha badino na standing oyo. Lui c'est monsieur Aaron Robaz Mukuna. Depuis quelque part, les lona bureau de travail était mais depuis quelque part à Rolanda. Sérieusement, makanisa baimboka. Bon week-end na yo mwana Congo. Les managers, le PDG, Aaron Robaz Mukuna. Bonne fête, ya bakimbangiste. Très bien. Na big équipe ezali déjà na Kamba, na mususu na Mokoto, na Sayo, bako sa musala comme il se doit. Tukuta na bino ami le spectateur. 14h après ngai na week-end show na bino j'ai fêté à Kozalawana et puis demain dimanche ne manquez pas ce grand rendez-vous. Il y a Ndou le plus. Oyo Yambela bino artiste na bino musicien préféré, j'étais son nom.
beaucoup découvrir ya mokolo ya lobby. Bo s'abonner na la plateforme nyoso. Merci na ba basunga biso de près ou de loin. Moïse Mbouya si c'est émission à l'élo. Au revoir.